Allô, 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 bonjour, bonsoir, la famille Balanja Noela TV, babona Noela TV, na pesibino bambote na kombo na Yesu, nzambe na lola bomba pe abatela biso la famille, j'espère que biso nyonso nzambe azo bomba pe azo batela tozali bien na ngolu pe na mawana la famille. Nyonso bokoza video na biso, to like, to partager, to s'abonner la famille, et kosala biso bien makasi la famille. Ba commentaire na bino pe et ça la biso pe bien na vidéo na biso la famille. La famille vraiment ezo sala pasi pe mawa po na communauté congolais tozo yeba te toko soukela pe toko sala bato ba communauté oyo nini. Franchement, est-ce que muto penza zalaka na bongo, muto penza zalaka na mawa ya bato? Alinga te amona muninga na ye a souffrir. Pourquoi Congolais azalaka azo sepela na souffrance ya ndeko na ye, amona ndeko na ye azo souffrir wana ye a sepela bandeko. Ezali kaka neti ba riche o baza na mboka na biso Congo, malamu ye azala wana na mbongo ebele, ale peuple, ale bato mususu bazo benga ye mokonzi, bazo benga ye honorable, bazo benga ye président, ye wana azo sepela. Donc ba wana batikala kaka ba wumbu, bazala kaka bato ya pasi, bato ya kolela. Yango wana ezali neti identité ya congolais bazo ko changer te. En plus bakeba yo ko memango petit na kati Europe na kati poto. Bandeko boko tunanga poko na lobi bongo pona bandeko na biso o bazo sala ba video ba live na tina ya kombo ya Karine Mokonzi. Bandeko, est-ce que possible mona bato bazo ko sepela pona bato mibale basi balana kaka ke bakabwana ba sepela pona ngo? Possible mona sikoto yebite toko pesa ngo kombo nini? Ezali ki motema mabe ou bien ezali ki ndoki ou bien ezali naibite bandeko? Na commentaire boko komelanga kuna peut-être na ko comprendre. Mutu azo ndima ke malheur ya ndeko na ye ekokisama po ye asepela. Après okozwa nini? Bandeko, bazo ko betela ngo basite na ba life, bazo sala ngo ba life batongo poko mutu moko kuta ko bimbela ngo asala ngo 3 life 4 life po asepela kaka na malheur ya ndeko na ye ya mwasi oyo azana mwana na bana aboti ke bakabwana na mobali po ye asepela. Sikoyo soki evi na Karine Mokonzi baskabwani yo kuna ye kuna bazo sala ba life ba video ebele, boko zwa nini bandeko? Est-ce que evi yango akoya kozwa bino obe akoya kobala bino obe bokofa na ye ensemble a supporter pe bana na bino obe ekozala nini? Et si soki eza bonke bakabwani ke azongeli mwasi na ye o liboso o babotaka na ye mwana wana, ezali bino te, ezali mwasi na ye wana na kombo soki Christelle. Soki azongeli ye eza problème te parce que azali pe mama ya mwana na ye, ezala ngo problème te, mais akozongela bino te bandeko. To sepelaka na malheur bandeko na biso moko te, baza bandeko na biso ba congolais, bazalaka ba étranger te. Karine Mokonzi yango azalaka étranger te, azali ndeko na biso congolais. Ndenge nini toko kufanda wa tosala ba life poka toluka kaka malheur na ye, totalaka ndenge nini Karine alelaka na kati ya réseaux sociaux, ndenge nini Karine alelaka bolingo poke amesan deja kozwa mibali baboyaka ye. Donc tozalaka wana pona kozela kaka malheur a Karine alelaka. Après bosalaka ba life bana koloba kitala Karine alelaka boye bo banda ko tsaye bandeko. En plus boza pe basi, boza pe na mibali na ndako, boza pe na bana, mais bozo souhaiter muninga mobali na ye aboya ye atikala bongo kaka na bana. Et après bana wana arieta na evi kikuli wana nanango so ko bokola bana wana, bozalaka pe na mawa ya bato ko bandeko. Congolais ki motema be oto zalaka nango motema koma biso libanga ya boye euta wapi? Or ke Mobutu alobake biso nyonso boza wana bobota wana ta Mobutu bozo sala ba life wana bozo telemela muninga banda tongo na pokwa. Mobutu alakisaki biso ke papa bo moko, mama bo moko, ekolo bo moko. Et après biso siko to komi motema mabe boye pointo lukaba tozo linga ndeko na biso ya mwasi te. Tozo linga ye te.
tokende tozonga ye mpe ye mpe alobaka ngai mpe nakosila mpe te nakozala wana aye kolakisa bino mpenza logo oyo asali mpona studio na ye oyo azosala mpo abana kosalaka baémission na ye koyambaka bajournaliste koyambaka bamusicien koyambaka bato na kati ya plateau na ye ekomi mpe officiellement na kati ya Belgique balobi poto nde Belgique poto nde France oyo nyonso etikali bino moko bopartage encore Belgique koma na Belgique soki obongi te na Belgique lobaki basi baloka yo na mboka na bino Belgique ezali mboka ya terre oyo soki obwaki kaka mbuma nguba ekobima lisangu ekobima me soki obongi te na kati ya Belgique lobaka kekende koluka basukola yo ata mai na mboka na bino mpo obonga mpo soki obonga na Belgique te eza na mboka mosusu te okoki kobonga lokola Belgique bandeko sikoyo na kati ya Belgique akomi officiellement bino bolobaka asalaka te ye afandela wana kaka bachina batielaka ye bakagnote ye afanda wana kaka mpona kosengaka mbongo sikoyo ye wana ayeli bino mpenza logo na ye na evi yango oyo bozokolobaki asi akimi evi oyo bolobi ke asi azwi mwasi mosusu ye moko kati moto akende kokanga ye me bomoni ye na kati ya logo wana batie na evi kikuli sikoyo bandeko evi yango azalaki na mwasi mosusu evi yango aboyi Karine evi yango sikoyo ndenge nini aya kotia susu na kati ya logo na ye bandeko na kati ya studio na ye oyo azosala na ndako na ye oyo asombi oyo bozokolobela kuna ke ezali ndako te aza na ndako te azofandaka mwa studio moko oyo ya chinois na ye bapesaka ye afandaka kuna aza na ndako te bandeko ye mpe alobi ke bino tembe ye mpe nko donc akoya kolakisa bino sikoyo ndako yango na nko bandeko sikoyo tokosala ndenge nini tokosukela mpe wapi botikaki motema mabe Karine Mokonzi azali mutu mosusu te azali étranger te azali moninga na aza mwana mboka na biso azali congolais pe de père et de mère bandeko bokobwaka ye sikoyo kote nini mpe bokotia ye wapi ye ko congolais yo mpe kuta ozoloba ozosala balife oza mpe mwasi lokola Karine yo mpe mobali mpe akoki koboya yo mobali na yo mpe akoki koboya yo siko moto akoki kofandela yango wana mpo abana kobetela yango bambunda abana kobetela yango batangwa abana kosepela mpo na malheur oyo nde mobali aboyi yo non bandeko ata toyebi ke vie ya Karine ezalaka alakisaka yango polele na internet mais quand même akoma na balimite na ye soki ya solo evi aboyi ye eza problème te eza mpe fin du monde te akokufa mpe te akotikala kaka Karine Mokonzi c'est ça mais oyo tozomona bozotelemela yango bozokofinga bozokoloba o afinga moto te o asala moto te sikoyo bokobanda kozongisaka ye na makambo oyo asala banda kala sikoyo oyo ye azokobongo mafinga oyo azokofinga susu te akomi kosala baanalyse na ye noble akomi kosala baanalyse na ye ya bien akomi kopesa mpe baconseil na ye mpe apesi mpe motu conseil motu mpe atiki baoyo nyonso azalaki na yango ya mabe sikoyo bozomona yango te bozosalika na makambo oyo ya kala soki asalaki na makambo oyo ya kala na 2000 oyo na 2012 oyo na 2014 mais lelo toza na 2023 lelo o Karine akoma na asimbi bana mais ye azalaka nanu Karine abandi kosala barando kofingaka bato eza susu temps wana te asi achange akoma mama ya bana babala ye mpe tomona yango mais sikoyo bokomi susu kosepela kaka na malere na du fait ke boyoki kaka neti ngunga eswi bino kuna ke o evi asali bino nyonso bozwi yango boye nango na balife te bandeko tosalaka boye te totokaka baninga na makasi na biso moko te na maboko na biso moko kaka te ka mpo tozwa bavi bafuta biso mbongo me bozoyeba te bozodétruire bato mutu te me bato bandeko totika kimotema mabe lobi bokomona kuna Karine yango alakisi bino evi kikuli yango alakisi bino ndako na ye alakisi bino bana na ye bozolobaki o mwana ye mosusu asi akufi azalaki mwana te donc bokomi suko boya sukaka evi ya nani pardon arieta yango mpe sukaka siko oyo moto alobaka na kati ya life
déjà comme ce que arrêter ngo c'est que azalaka na yepete ezalaka komba arrêter te ezalaka mwana mususu siko mwana musongo komba ngo bo pesa pe komba ngo pe bozo pesa te bandeko donc kaka bino de bozana monopole ya kobota ya koloba ki bozana bana me Karine ko koloba te ki ya kobota comme ye boloba ke matrice basi bakata donc boyebi te ke nzambe na place matrice bakata ka azongisaka pe bandeko azana mwana pe akobenga ye mama abengaka pe mama ekozala pe esengo te soki mwana wana akoli lobi azomona kaka communauté na ye bandeko na ye kaka bazala kaka kofingaka mama na ye comme bino bozana bana pe bakosepela pe te bandeko toluka kochange pe boyeba pe ke non aza pe ndeko na biso ata baboyani eza nango pe problème te ata bazali eza nango pe problème te mais ezala te kaka neti sujet oyo tozofanela yango kaka ke matière ye comme eza na kombo ya Karine tolobela yango fu tofandela yango kaka ata eza ya solo te ngungi eswi bino kaka bona kombo ya Karine boye kaka mbango te bandeko tozalaka bongo te tobetaka basete bongo na kombo ya motu te aza na droit pe ya kovivre aza na droit pe ya kosala nyonso eza te ka chaque fois boyoka kaka ke Karine azokolela kuna aza malheureuse azangi boye aza na boye te bino bosepela te bosalaka bongo te bandeko azali ndeko na biso moko azali congolais de père et de mère aza neti yo neti nga ata asalaka mabe ma asala mabe azokontinue kosalaka mabe yango te en tout cas to changer vraiment bandeko efandeli na biso banalyse na biso pe to changer ndenge ya kosala ngo to changer na ndenge kosala mafinga elongwa na kati ya communauté ekosala bien bosala donc bosala banalyse moko noble oyo kopesa ba conseil ndenge tozokomona kuna na kati ya TikTok na nani mwana mwasi oyo nani kombona nani Mervin akomi kosala ba-analyse na ye bien lakisa ndaku na yo lakisa cuisine na yo c'est ça eloko tozolinga na communauté échanger biloko ya bongo nde eza bien parce que esunga parce que eza na bato mosusu baza na poto neti baza na poto te cuisine na ye kuto komona cuisine ezalaka même propre te place ya lambaka eza soin te ye moko donc c'est ça yango toza nango besoin na kati ya communauté c'est ça eloko Melville asali eza eloko moko ya bien eza suko eloko te kofanaka wana bosozalaka na osilaka banalise ya kobato bafingaka babengaka na balife batanga komba Karine ndenge ya mabe alebino kuna bozo kosepelaka mbolina wana mobali ya boyi ye mobali ya kimi ye mbolina wana kotikala ye moko na bana te bandeko totika nanu bafitilité wana totika makamba mbolina na sima totika ngo totika pe mbolina asala vie na ye bomona pe ke no azali capable est-ce que akobana kofinga sundenga bando finga ou bien azosala bien totika ngo nanu bandeko tosala makambo susu communauté pe échanger totika makambo akofinga ya kofandela kombo ya bana ya batu ya kofandela komba mibali ya batu eza na tina te na réseaux sociaux ata ye mutu ayaki nango mais quand même asi azonga nango sima yaka suma kama ndako na kati ya réseaux sociaux te siko bino bozofandela yango kaka tongo pokwa midi pokwa bozo kolobela kaka kombo ya Karine nango kaka non aye kolakisa mpe na kati ya bafiche alakisi bino mobali na ye mpe aza na kati bato bolobi ke basi baboyani evi asi aboyi ye azwi mwasi mosusu na Bruxelles aboyi Karine me Karine ye wana atie na kati ya nani ya logo na ye bandeko en tout cas tosepelaka na malera moninga te tosepelaka pe na pasi ya moninga te tolingo tozala wana pona ko soutenir ye biso nyonso soki moto baboyi ye faut bopesa ye bo soutenir ye parce que aza na passe aza na souci mais au contraire bino susu bozo ko toka ye susu bozo ko sangela ye susu po asala nini soki aza makasi te azali faible akosala nini ami boma non mais aza na bana te
En tout cas, to changer ba congolais ezalaki mpe kaka mo analyse na biso to sala na bino elongo to changer vraiment et ko sala biso bien makasi. La famille nazo koma na suka ya vidéo na biso s'il vous plaît. Ceux qui bozui vidéo na biso to liker, to partager, to aimer, to s'abonner pe et ko sala biso bien makasi. Ba commentaire na bino pe esunga ka biso pe sala ka biso jar. Merci la famille nazo tika bino. Bye bye nzambe abomba biso pe abatela biso. Au revoir.